très chers internautes, bonjour avec des couronnes aux assistants et amis fidèles des très belles missions Moulia Batalhadora. Que pour moi, pour vous et pour nous tous, mais plus pour l'édification de tout peuple de Dieu. Partout là où vous êtes, en Amérique, en Asie, en Europe ou d'autres pays d'Afrique, bienvenue à l'édition d'aujourd'hui. Mais voyez minini parce que édition aujourd'hui, et ça édition mokoto zongeliango lisusu, ça dépend des mondes nabino. Mais j'ai vraiment besoin de votre attention parce que ici, dans cette émission intitulée Moulé Batalhadora, c'est en langue portugaise, qui veut tout simplement dire une femme bataillante, moi si Bitumba, une femme qui n'a jamais croisé le bras, qui n'aura par-ci par-là, aller à la recherche des informations. Quoi qu'on transmettre nabino ba amina biso ya mitema parce que nalobara toujours vous êtes très important pour nous. Je suis là votre humble servante Inancia Mauricio da Silva, l'os et la chair du grand réalisateur Serge Lutumba. Et dans cette émission Moulia Batalhadora, nous parlons de tout mais sauf la politique. Mais comme j'ai l'habitude de vous expliquer que dimanche ils ont une réunion comité à bana lemba au basanganaka. L'autre fois toyambaki président azalaki nouveau président Yabana Lemba, papa Emedo, toyebi ba discussion oyo elekaki na yebisaki bino botika koyoka binyuku nyuku. Bino moko na matoi na bino bolandaki ya édition otolo solo laki l'autre fois que ye ayibi na place à mutute. Selon ba élection ndenge salamaki a 8 places. Oyo wana longwe pe ezaki na ngote ndenge boyokaki. Oh ayibaki, oh aizwaki mwasi muninga, oh soi-disant parce que non, bokaki on a édition la fois passée. Mais comme les élections et salami normalement pe na justice, président Amado azui place naye. Na kozongelesko pour la deuxième fois parce que balobaki que bazako se préparer na décembre ba ok fêter na Congo, précisément na Lemba, ba vana na ba flat, mkolo mbongo olia mbongo na ye. Mais nazoki ba message na bino, nazoki ba appel na bino, ba ok ça nini, ba porter ni na Lemba. Ou bien mbongo ka ba to luka ba na Angola parce que soi-disant que na Angola mbongo koma nango facile, ezaka okoti okuru waka papa yemba que outi mboko ye olokoti mbongo fele. Mais peut-être mon kolombongo aluki pe mbongo na passe il faut aliango. Mais ngana bino nde toroye ba parce que ye moko président aimé de mutakolobela biso. Ba ke kolia mbongo na bango na sens nini. Bino bo bolingi ba contribuer na Lemba na sens nini. Na lo baka invité azali clair ya ko s'expliquer. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais kochama loba na munoko na ye. En somme na bino na robenga le président oya bana Lemba. Basanganaka awa mingi pa ya mama bébé ngala wazali ya baleki ya toute la famille ngala que j'en profite ya ko saluer Gigi ngala pe gingala tozapa mama bébé ngala. Awa toloba ke so lingi nkoba ozwa. Olingi ntaba ozwa. Ona na posa ngolo, na posa liaka. Awa pa mama bébé Orozwango. Ne bana kuti batu tellement ébélé na linko yeba pourquoi batu baza ébélé. Na lingi te mutu mususa expliquer nga pona ko comprendre te. Mais yemoko président Emedo na ngana bino a ko expliquer biso problème eza nini. Je remercie nos collaborateurs papa José Pierre Diavanga, papa Mukolo, il est le responsable du journal Eben en Paris. Salut papa. Alali moko ba collaborateur ya mission Moulé Batalhadora. Nali ko remercier le couple qui vit en Irlande, papa Vicky El Ozana et la maman Madobi Kembo Yabino Losako vraiment bazaba mikolo na biso. Et je remercie encore la maman Bibi Tansona Niangi ozana mboka Belgique, motema mikuwa nzoto ya papa Jacques Kakwiti. Naliemoko, le grand visionnaire, c'est mon PDG principal, le réalisateur Serge Lutumba. Wanande basali équipe autobi l'Union fait la Fox, ya Moulia Batalhadora. Maintenant, benga président Aimé ne sans plus tarder pour toyeba le pourquoi. Pona nini, bato belé boye, pona nini pe ba okene kin ko fêter. Or liambon ozwa wap peut-être ONG moko boye. Peut-être lisunge outi na gouvernement to benga. Président, pardon s'il vous plaît, avec beaucoup de respect. Bino bana Lemba vous a toujours attaché mama Madobi Kembo. Benga voisina yo, benga voisina yo loba mama Moulia Batalhadora aye na koti na ndako parce que chaque chose a son temps président. Beaucoup de respect na moni bien très bien habillé. Président mais à ma grande surprise na koti bato belé. Obitina na zongela ki au président mais premièrement to ko bana na salutation to e ba santé zandeni. Ouais, en tout cas santé na Angola dans ça très bien ngosomona. Bon. Non, il aura le bâtiment, au moins on a bien, très bien vraiment. On a une église, on a Sameline Zambé, en tout cas c'est bon. Donc on a bien, très bien vraiment. Président, et là que sont ici Moulia Batalhadora awa ezakoloba ki mukolo mbongo awalia mbongo na ye.
Nazwaki tellement beaucoup d'appels, tellement beaucoup de messages. Alors, les mbongo on sens c'est là que le côté on peut mbongo peut comment la sens belé et que au même bana lemba tout, ba mama bébé ba ozala wana, ba seke ba ozala wana, ba Gino ba ozala wana, ba homme les plus géants 2 mètres ba ozala wana, que ba les mbongo na bango na Congo na lemba. Likambo ezongeli libiso vraiment yango wana. Sans wana oyo lobela ki batu ba koti na mitungisami. Mbongo ngwazi yango wapi? Bon, ils ont fair play, hein. Ils ont fair play, le roi Nzamba Sungaka ne bana ye, bon apambola nga momuke. Na rolia nga mote. Nathalie Libote alemba bazali bandeko bana baya baleki nga bon. Toi que nous allé na kini to sepela na biso ensemble, ne to préférer kit to fêter pendant na Congo. Moi muke Nzamba pese nga na okabana bandeko tel kolia tout en tout cas. Donc c'est bon, c'est bon. Donc, Pépélé. Donc, nous avons profité de l'occasion parce que nous avons côté Angola, on a 15 ans, 20 ans, à mon alibotate. Atika kutu bana bana ba koli, aibite bana so bazandeni. Nous avons profité de l'occasion, on a peut-être pas que pour mon bana. En quelque sorte, tous ceux qui ont fait bandego musupo, ba benga nga président na sali 15 ans, na sali 20 ans, na sali 10 ans, na moni Congo te. Est-ce que ko sunga te? Bon. Na tali pe na occasion makamboyo, na préféra qui na sunga pe bandeko wana to sala nini to keneka ensemble on appelle libota na bango et sala pe malamu. Président, ma grande surprise, un coup à battre belé. On a cassé communauté lemba peut-être ezaka na 50 ou 100 personnes. Na kuti battre belé, c'est là que blolo bosanga na ebito occasion. Peut-être les kamunini les que sali que batuba sanga ne belé na mukolo lelo pa mama bébé ngala. Ou bien car a dû ya message wana ngonde batuba ye belé. Bon, n'ezala vraiment to soki nouvelle moko ya leki ya ndeko mwana Pepe Moussaï, petit frère de biso Claude Moussaï, o azala mboka Europe. Donc il a tika biso to zaki ensemble awa kufaki na Congo. Ya ngwata ke président na préféré na organiser eloko oyo to kutana awa en famille bana lemba. To sangisama wana na libota na bana oyo to monaki awa na basi to mwasi oyo babota na ndeko na biso neto moni bato belé oyo to zalaka ensemble bana lemba c'est bon mais to yesusu donc connaissa sango ya mawane oyo sangisi biso susu lelo pour le ne bakuni leki ya to mwana biso bakuni ne lelo ya to kutani awa en famille ndenge zalaka to ensemble donc ça pela bon na opesa bana lemba tout esika bozwami nzoka nde tozana sango mawa ndeko na biso na komwa Pepe nani Pepe Moussaï atiki biso azongisi molimo epai ya nkolo parce que na mabele sika to uta ki na mabele to zonga mais to iba président qu'est-ce qui s'était passé oyoke azalaki na biso awa ake Congo peut-être zaki traitement abeli nini abeli pendant combien de temps parce que batu ba ga ko sunga to muta komi na passe akomi na suka. Est-ce que tu as une maladie? Bon, assista qui est maladie nini sali que n'Angola soins exacts à bimelango ti Congo. Bon, en tant que président au Nazan la minute oyo, tant que papa bané maladie nazaki na fonction té, mais nazaki simple membre. Mais na sala ki oyo ko sala. To sala ki mo organisation to lukaki mbongo tant wa beli à Congo. Bon, maladie comme telle nazapena na ba information précise parce que dans na carte ya famille mais quand ndenge za lango abeli bon te vieux boy à Congo to sali ndenge za la na Congo bon le corps le permettait quitter a kufi bon que son âme repose en paix to za eloko lo batie mais to sala ki o to ko sala tant que président en fonction dans lelo to so sala toujours pour ba chose belé o to continue toujours ko sala donc en tout cas ndeka omoni awa ya kolia kozala ya komele kozala mais eza fetité eza na cadre ya matanga o tozolela ndeko na biso akufi lelo donc c'est ça dans ma grande toyo qui vraiment président aimé d'autres ko expliquer biso que ndeko Pepe Moussaï o azali petit frère ya Claude Moussaï azana mboka mondele et qui abelaki mais na rosenga le grand réalisateur a balancé les biso image o yeuti na ba témoignage ya basi na ye ou bien bana na ye. Pour bangonde baza mieux placé, bande kolala na le grand prêtre atiki biso, oyo tolobiki que son âme repose en paix. Bangonde ba koyeba ko expliquer biso problème ezaki nini. Akufeli nini parce que jamais muta kola mukana tongo, ala muki a bonne santé, atambole un peu de temps akufi non. Na on sait que le grand réalisateur a balancé les biso interview oyo le kaki na basi na ye.
bako expliquer biso maladie nini ndeko na biso Pepe abelaki, combien de temps oyo azwaki na maladie, parce que na moment oyo vraiment na Congo bauti kotika corps na ye na cimetière yango moni pe awa batu bakoti en action. Président lobby ezali feti te mais toka bola mawa na bato bazape na mawa. Serge Lutumba balancele biso image wana interview oyo asalaki na basi na ye po toyeba malade eza nini et puis akufi dû à quoi. Balance image. Mwana mabe mobala on pa beli na maboko na ngai te na vandaki na etambule mais akufi na maboko na ngai te moyena yebaki abelaki nini akufi ndenge nini en tout cas moyena répondre bien zati soka akufa na maboko na ngai peut-être na koka na loba ona monaki alors na monite moyen pe na loba ezati tokutana penda kala tokutana kala na yoka ndeke babwakela embaso mais na mona ona misu na ngati ke bandaki ndenge nini na yoka ke akufi bayiko lepsana ke akufi te to yinda kumoko te na yoka akufi na mbaso eza nzela biso nyonso ope abwakela embaso akufa ngape lelo atu na ele msupe lobezanga alors na oloba suni moi mobile on sa 13 ans na 6e mois on sa la 14 ans na oyebisa bango nini po ngapende na bota na yebi atande kone moko te na monika bandeko na ye batu na ya quartier me bana na zwaze minanga na bota mwana na ndenge mwana nga koli na otangisa ye na zwa ko encadrer na nzela lo sambo église classe na monike nzamba osalela nga ngolu na sepeli kande na tikana mwa nzamba pesa kama makasi po na nzela mwana ye bona yebi te po na otangisa na mwana fatanga sisa classe sima konduka ba parents na ye po azaki na posa papa na ye vraiment na part nanga nazalaki na ye bon ekosala mama moko tozalaki susu te mwana yaki na moke ti azwaki maladi na ndenge abimaki Kinshasa ola mano ti azwaki problème abimaki Kinshasa ti lelo nde nakokaka sango ya kufa eza pasi po tokanaka liwa te toyebi kaka no moto akei na pasi akokoma na ye bien wana makanisi na ngai mais par après lokola liwa eza mopaya eyeli biso mwana mpe akolaka esika moko te nakosenga na famille nyonso oyo ya Pepe ata lelo te ata lobi baluka ta moyen bazwaka ta mwa moke ya charge ya bana na bango po eza mboka mopaya vraiment eza pasi nazokokoloba te ndeko nanga na okoka te tokabwanaki ne mwanaki na 9 mois après mwana asali 2 ans nde akobima Kinshasa bandaki eyi Kinshasa 7 ans yango mwana sikoa na 9 ans vraiment papa kati wana nakoki koyeba te mpo nazalaki so ensemble na ye te ya tokabwani na ye bakontinuaki bavi na ye nga mpe nakendaki na banzela na nga eza pasi mama aboti Pepe na papa aboti Pepe nayebi ke ezali pasi koperdre mwana na bino na age oyo aza nango aza nano moke mais eza nzela ya biso nyonso soki na mokano ya Nzambe azwa lokumu mais so eza na mokano na ye te azwa kaka lokumu mais bosunga kaka bana oyo Pepe atiki mpo bozala toujours ensemble kaka mpo kozanga Pepe mais atiki bana kozalaka pembeni na Pepe donc bonuka boyeba bana ya Pepe esika bazali ekozala bien lobi toluti kolanda ba interview wana bomoni oya mukolo azape mwasi na ye babotine mwana koli des gens 14 ans wana jeune fille mususu pe azape ka mwasi na ye bandeko batatolike bavana na ye ndako moko te lokwa ke libala vraiment pendant beaucoup de temps te donc eza vie ya ba otolobi ke aventure peut-être mais emeye baboti wa liboso na baboti na ye otomoni pas un peu jeune baboti pe na ye elingi koloba kende kona biso vraiment pour na position posée azaki nango te parce que moi si mon côté alobi que na minute atikali veuve ba alatelier oyo tolobi lutu ou bien to benga ngo pile mobile nanga kufite basi sindo mo bana ngo esengo parce que ezalaki aventure bakutani baboti mutu mtasali vina ye ba préciser ngo peut très bien que tozana biso bandumba te parce que so moninga lona mbali nanga parce que si to bwana biso kala mais tala kaka reconnaissance papa bana baye kosangana na bana lemba tout parce que bango surtout baza bana lemba balela pe na biso elongo ndeko na biso Pepe akufi boyoki explication ndeko nanga to tirer bien attention oyo biso tozotika mboka tobima tokeluka mbongo koluka mbongo c'est bien mais
faut que nzamba lobby, l'homme ne doit pas vivre seul. Faut azana mwasi. Faut to yeba kota mwana bosembo. Ta musunde ko soza na mwasi moko na ndaku. Maladie. Moi ça ntanga expliquer biso clair. Peut-être liwa ko kota été. Mais ça passe, eza mawa. Mutazana azana mwasi fixe te na minute aboti na wana botio. Moi ba via des autres c'est pas bengo ba teka soto bimi libanda. Que to ça la vie. Donc il faut ça la vie on a balolenge nyonso. Eza passe président akufi ata mwasi moko te na mutu ya mbetu président zonga muki awa parce que ta la caméra. Ata mwasi moko ta leleli na mutu ya mbetu. Tout ce qui a vie des ordres, eza bien été. Attention, somo ko zo luka mbongo comme na ta ko bala. Zonga mboka na yo. Luka mwasi bala soko moniki apeka sikozo luka mbongo ko bala so mwasi ya malamu bolinga na pasi pe bisengo boyeba ko se supporter bobota bana bino bosala foyer bokola soko beni muninga sungiyo so muninga pa beli wana pe asungi muninga président malgré tout on a sango mande na satiki biso mais to zongela kinde président Tozongela qui n'est président parce que ba demande du Nezali, il y a président Emedo. La fois passée, tu expliquais qui va tout qui va qui bango minyu surtout groupe Nabiso ya Lemba au bazana Irlande, là au bazana Paris, bientôt va ko nommé président na bango pe, il y a Paris pe babana qui déjà ko organiser ba réunion na bango pour ba lukanani pe bako konza bango na Belgique pe ba titoka ki mama solo na bango, mais bana Lemba na monde comme c'est ça désordre président. Na moni bana Lemba bazana ordre te hein. Pour la nine, est-ce que pendant la réunion na bino, vous pouvez na conseil te et aka boye bolé bomeli sili bokamwani. Merci en tout cas na motu une question très capitale oh en tout cas ba saluer belé vraiment bana Lemba baza bien éduqué mais problème ezanini ezande ba cambio bazaki liboso bazaki na sagesse te mais les aki muke ba yebaki neni ya kotambusa bana Lemba te po mutu aza mayele po tambusa ye yo fo leke su na mayele donc eza eloko oyo bakonzi akala bazangaki mais ngai en tant que président mais en tant qu'intellectuel on a licencié en gestion financière na tangi belé na tangi na école belé na Lemba wana so batu mingi ba se souvenir école a Sebisuma oye bana mokili mobimba na kena bumba na ina yese na matiti likolo donc moi sagesse on a nango nazoyeba ndenge ni ya kokumbela bana Lemba en tout cas na yebi ke na époque na ngai en tout cas moi o ezalaki ya kobeba to bongisango donc to bongisango no nazala nga nzambe te mais naza sûr na mama elle était sagesse on nazala ngo en tout cas nous c'est que malamu vraiment c'est ça qui intellectualité ya bana Lemba ezomona na te président parce que batu mingi baza instable. Pourquoi instabilité wana surtout na bana Lemba trop fier balinko luka mbongo tende to mwa le bana njili to mwa mwana bakingasani non musala sonité au sala bana Lemba lokwa baza trop fier babiki batanga trop balinko luka mbongo te bakoma ba paresseux ba bébé buchu misa banka ko za ba chérie ba maman ikolo ko babiki maman na osunganga wana vraiment dossier bana Lemba ba betela ngo c'était partout. En tout cas merci en tout cas ezali vraiment ordre du jour oyo na retraité ngo semaine prochaine. Parce que dans sali constat bana Lemba belé quand ngo lo biwana ba bébé buchu baniko lukate yango le ko so bomma misote bana Lemba bazo tala mingi président or président zape na foyer na ye azape na makamu na ye siko tangu yo oza comme membre ozo la président est-ce que président na ole sanda kuna yo ale sa mwana yo to so exemple ya frère na biso leki yaya o ya kufeli ni mwasi ni responsabilité ni mutu oyo abibi ke nonga mwasi na ya tikali veuve to moni eti eza ba biloko oyo to kotelemela yango na temps oyo ngai en tout cas gouvernement oyo na lingi buzoba te eza gouvernement oyo nazo tambola na tout droit oyo nazo talisa batu nzela ke loko eza malamu oyo eza mabe to kene na boye po ekosunga biso nyos. Donc en tout cas bana Lemba so moni eza marché te ezali manque ya compétence de balingi vie ya facilité bakabela bango bapesa bango basunga bango baniko lukate yango monelo ko so bo Lemba yango wana. Donc en bref bana Lemba baza ba fainéant malgré ba classe batangi belé. Donc c'est ça.
obi keloko eza makasi papa Vicky El Ozana na habité soto lobanini président chrétien donine mais la vérité doit être parlée hein bato baza trop fainéant tina niveau poto ba olala banatongo lali tipo quoi abimi na poko atie moi poudre musala osala o ezoko honorer te balobi mutu fa luka na mutoki na yo na maboko na nzamba opambola mais za gouvernement moko na molokola bana lemba msusu pe fa bazwa initiative président okosala nini osala mutu avana na a croiser maboko pendant 8 ans 10 ans oya ko réédiquer parce que toyebi ke nzete so de tengami et comme moi passer zonga na nzela o réédiquer akene so tamsu nzela kikolo akene so tamsu nzela shkwanza le late ki 500 le late ki 1000 akangango po ba ko se retrouver nini o vraiment président ko sala nte so osimela bango ba fimbo en tout cas ndenge totala ba match na biso ya équipe nationale babi fimbu donc gouvernement oza gouvernement ya fimbu donc toko beta tous les fainéants lemba mais nga atake président la décida ki boye na osunga moi muke oyo toko zala na yango na kotala mutu oyo so eloko te mais aza na volonté to osunga na biso na tala moi ko wana luka ta moi quelque chose pour sunga yo na libota na yo mais auto moni ezo ke na nzela ba kwiti wana tali bisote mais mutu muso aza na posa ya vie mais aza na possibilité te ezo senga to sunga ye donc eza pena ndenge wana to kosunga pour esala ke avancement ya lemba ekende liboso donc eza pena ndenge wana donc souci na ngai eza ke lemba ekende liboso ba oyo bazaki ya kolala basala nini balamuka ba oyo bavandaki batelema bao batenga maki bazala tout droit pour l'avancement ya lemba donc c'est ça préso ko expliquer biso très bien que oko sungana o aza volonté mais ba soit disant ata mebele o tamsusa na nguma na ndako oyo asanzela ka mbongo o soit disant ta mususu za ba conteneur soit disant ta mususu o saka ba faux dollars soit disant peton mususu lokola gouvernement na biso ngola o pesa no opportunité na muntu nyonso ta mususu moi circuit mo ka gouvernement oyo ta mususu d'une manière d'une autre yo so kosa ngo keza lisungi nsoka nzo mema pe batu na parti du président Keba Milimo batu ba ama batu soki emesana ngona souffrance te na sia moyi est-ce que yo ko futela ngompako o sela ngondenge nini mbongo ngo eutela wapi bona kolo baboye lokola nazana nzambe esengo na ngai yango wana soki babila nazana nguma soki balobi nazana mbongo kisi na bi gloire à Dieu mais onga na yebi naza courage na luka mbongo na ngai na luka mbongo na ngai na salaka tout pour nazala bien na ndaku na ngai na libota na ngai na famille na ngai osomona donc ndenge za wana pour na kokata na mukuse naza impresario naza homme d'affaires et à part que homme d'affaires nazali premier secrétaire o ba benga premier secrétaire ya coordination ya kakwa kuna otanga parti te mais naza quand même parmi ba coordinateur kati ya mboka oyo donc naza na facilité ya ko sunga bandeko na ngai ya ko faire élever ba ngomaka liboso donc c'est ça donc naza penda na niveau na nga naza na ngai ya ebelete mais ça va donc naza penda bien na bolingo nzambe ba conteneur nengo lo besa nango eza maka mebele nango yango moni nazo senga pe bana lemba soki moto ozonga sima parce que ba responsable bazoza na makokite yango moni ezozonga toujours sima mais or soki mokonzi azana moi pocha malonga au sentir que bana pe bakolia kitoko ba se pepe kitoko yango nazo sala na minute oyo na la posa bana na ngai bazala bien bandeko na nga bazala bien balia ba sepela misale fungwama ba ouverture fungwama c'est ça oyo ça peut être très nécessaire Serge Lutumba moni babi soki mai ezo chola mbisa sara nini ala lesika mai chola ka to ko lalisa misu te to ko lalisa misu te vraiment mama bibi tantona abuba silo congolais en Australie to ko lalisa misu te mais président yo kiza sangwa pasi siko mutu atiki biso bana mibale atiki bien moko te oyo ntoki ata mwasi moko alobi bana wana bakokola ndenge nini toyoka na interview ya bana bino moko boyoka na matoi éducation nini oyo biso bana tozozwa ba mama bazopesa bana so babote na mboka mipaya
eza passe après wanande nakoyeba kolimbolela bino parce que toi mosusu baloba langue oyo bino boyoka te nakosenga na grand réalisateur lancele biso na image yango. Sim, eu sou Francisco Pedro Simão, filho do Pepe. Sim, ouvimos que o Pepe morreu, doeu muito e deu muita dor na família, mas o bem é só que aguentamos. Algumas pessoas estão a chorar e algumas não. Estou muito triste. Me deu muito que o meu pai morreu, embora que já estamos um bom tempo sem nos ver, mas ele sempre continua a ser o meu pai, sempre está no meu coração. Vou falar só obrigado pelo tudo que eles fizeram. Obrigado pelo tudo que eles fizeram. Nos deram um toque aqui em Angola, que morreu. Alguns realizaram também, onde nós se encontramos aqui. Bem, não vou ir, porque nós já estamos um bom tempo. Cresci com minha mãe sofreu comigo. É por isso não vou ir. Não vou ir. Ça va, merci na parole maman. Comme on a Michel Witz, Batouba Hollanda, Baebingaï. Pepa za petit dans ya palais. Biso tito na mboro mutayambanga na roa 15 na mars, c'est Pepe Moussaï. Ngana roli ya petit wana te petit so bana ozana na mboka kitoko. Des alara complications à santé banini akekin ko zo traitement. Bon après une année Pepa koufi. Et là nzela na biso nyonso na pesa ba condoléances na famille Moussaï. Comprendre? Pepa za petit a parlé leki ya masa na Gladys. Ngana roli ya Pepe Moussaï te. Doza petit penda ya parler za penda passe. Charge à ticket na maboko na biso. Batobele ba okanga Pepe ba Pepe na Angola na kini ba Pepe te. Na pesi condoléances na fina Claude Moussaï. Yeah, merci. Pepe penza azali mwa malamu. Azali bena muto abatu soza na likambu. Pepe sanga te surtout ba matanga. Yango moni bato ba zebele po ye pas azali muto abatu. Vous comprenez Pepe azali petit moko bien ça qui respect bon. Eza nzela na biso yo so mazali bena petit moko respect. Naza ba souvenir à malamu pona ye. Po ye mtayambanga bena na mboko. Bon naso pesa masa na ngai a mwana lemba ana mikili. Na opese mbote mingi comme on est Didier Lengi. Bas Lengi. On a benza la motema na ngai. Masa na ngai. Na pesi pe masa na ngai mususu ana kini Boston Mabiala. Na mito azalaka mana kini na pesi masa na ngai Junior Mwamba. Kamba ba Obenzo Ndomi. Bara kini na pesi ba mbote. La soma ba olobate. La pesi ya Lambert, boso ya Lambert. Ouais, bah oui, la ça c'est là en famille. So pe na yakite ngoza lemba te. Lemba nga fonaya. Quand on parle de lemba nga fonaya. Ouais. Parce que moi je suis lemba, sans numéro lemba. So na ye na ya ka kotala ba misisa na nga. Lemba penza ya lemba. Nga zo na lemba foire te lemba terministe nga na lemba terministe mais na zo na lemba. Né grandi à lemba. Donc na pona à côté te. Ouais, mais na komi na botami na lemba na Kigira numéro 1 et puis après quelques jours na aja bébé ka yo memi bébé ninga zali maman ke na kilangwe na koli premier primaire ti na évolué mayela bo moto lemba na linga lemba 310% na télé non je nazo porter même tristesse na famille et perdre ndeko biso peso toye c'est parce que y a lemba ndé il faut toya soto yete ce n'est plus lemba donc voilà nalinga lemba mingi. Très chers internautes, ezali pasi banana batu koloba langue oyo peut-être portugais misusu bakoyoka misusu bakoyoka te mais bana balobi catégoriquement non ya nini et que est-ce que na matanga bo bakoyoka ta Congo te ba monisika bakunda papa na bango bayeba bandeko direct papa na bango o ba benga tata msusu tata mwasi ou bien papa lek ou bien koko bana balobi catégoriquement non. Eza pasi président est-ce que na likamwa neti wana bana ba boy catégoriquement nyatela ngono c'était vraiment surtout na ba obabota libanda éducation ya kopesa bana wona eza likamni président. Bon, en tout cas merci na question eza très capitale nga eza mawa mingi nazo konane mingi bandeko na biso basi o eza mboka toyaki koluka soki nzamba pamboli totalisi banzela mususu mais soki nzamba pesi chance ya kobota pesa bana tolia malamu éducation malamu batanga malamu mais soko memi bana na banzela ya mabe eza pasi pona bana pe pona yo moko polelo oyo tomoni ndeko na biso atiki biso mais atiki bana
Mais à ma grande surprise, batuni bana mituna. Est-ce que lelo oyo eloko ni bokolo bapona libota ya papa na yo babi nzambe apambola bango na o basali pona papa na biso. Deuxième question batuni bango bayeko répondre. Biso kutu Congo tokokende te tokomona na te po maman na biso moni pasi pona biso. Donc en quelque sorte, c'est que peut-être maman azaki na makambo alobaki na bana o biso toyebi te. Mais nazo pesa conseil na bandeko na biso basi ata lelo bokabona mobali. Mais mobali wana bobotaki na ye azana libota na ye. Ata lelo papa azate mais ba ke ba papa kuluta ba papa lina matata basali. Donc zala na malamu po lobi esunga bana po lelo o ezamboka mopaya. So bana babungi nzala par exemple. So na mona na mikili na mona Claude Moussaï, c'est responsable. Hein? Boss des boss. Wana ndeko na ngai lemba. Mais ayoka ke bana na ye bazo souffrir zaka passe. Na wasenga na Claude Moussaï, bisika ozali vraiment ndeko na ngai. Zwa soin ya bana oyo batikali na mboka Angola. Numéro na ngai ya téléphone yango 926 17 35 15. Otie code ya Angola. Otie code ya Angola solo na nga atake président bana lemba okozaba information ya bana o lekino atiki. Zwa soin ya bana na yo batangaka baliaka bamelaka balataka. Oza muto sala mbongo na yo oyebi vie oyebi passe pe bisengo sunga bana oyo po ba desio bana bazui po na nga atake président salinga bien te. Mais atake papa kulutu na yebi ke oza prêt ya ko sunga bana oyo po bana bazonga na conscience. Donc on a ko yo pena yango wana. Président Liloba Souka, ya bana lemba partout ici ka bazana monde entier to benga bango ba maman jolie, ba jeune fille ya propre, o ba lukambongo na bango na bien, o pe ba pesa pa éducation ya bien pour na bana bango. Ndenge ni ba ko se comporter libanda, ba bossa na mboka, tezamba o ba kina ba sa ba 30 ans 40 ans, akuf pe na mboka mupaya. Donc sans trace, famille yebite moi tam supatiki ba bien, famille yebite le koninyo atiki. Président conseil ko pesa directement comme étant parole à président pe impresario na mboka o ya Angola pour ba misusu bazwa moi à lire pe ya kolanda conseil wana. Conseil na ngeza très simple comme bonjour. Nazo sa bandeko na nga lema bisika bazwa mi partout na monde. Bazonga na conscience. Bayeba eloko vient na so beaucoup la lobaki. Ba katsa ka ibalete pona ko mona elenga mboka. Au katise balé au mati avion pour au luka ozala bien osunga libota na yo na osenga bana lemba conscience na biso ezonga tozala ba responsable to sala exactement que na mboka mo sali 100 ans 15 ans 20 ans au sala ke loko te famille baza ko mitungisa ma minzoka yo a okomono sula tout ça na osenga bana lemba bazongisa conscience na bango en tant que bana lemba en tant que intellectuel bazonga na misala batika distraction et nazo féliciter ndeko na nga Gabin bisiko za tuka ba mbote belé vraiment tuka ndeko na ngai ba mbote belé nga président na solo na yo vraiment na yo ba sango na encadrement zo sa pona bana lemba en tout cas continuer na rythme wana nzamba ko sunga pe ko pambola yo vraiment kene liboso biso pe na Angola na lwa na sima na yo to ko soutenir yo à 100%. Bisiko zali kene liboso encadrer lemba ba kene liboso nzamba ensemble na yo. Donc au mingi na sana ngolo ba pere pere yango wana. Vie bakula ba eloko moko. Tana so mona mbongo oyo biso ba congolais to bana to zala Angola to zo bebisa na ba mboka na ba poto participer là. Pourquoi pas to investir na mboka Congo? Na o senga na biso o to zala mboka oyo na poto partout parce. Donc to s'organiser. Ngalo to ke de Congo, to ke na Congo ko lia ko melate. Mais to zala ba organisation to zo préparer. To tala na ba to kota na ba hôpitaux, ba orphelinat toko sunga toko kende na ba hôpitaux moi qui suis ezangi toko pesa moi ba chege toko kuta na ba bona ba image to sunga ba chege to sala ya minene oyo peuple boko sepepi organisation et ko sunga biso donc yango toko kende na Congo na sentiment to keka kende fin de l'année to keko lia ko mela non to kepe na poto sala ma minene oyo mokili et ko pesa biso ba coup de chapeau oyo ko féliciter biso na bango to ko sala vraiment donc c'est ça vraiment. Donc Gabin témoin tout quand nzama pambola yo kena liboso vraiment. Comme on a lisi kalimo lelo penza na sepele ko pesa organisation na maboko relation publique na biso Michel Wetch.
On a bien a terminé Salemba. Il y a muta simpenda de l'organisation na biso. Il y a muta qui peut biso na kolia na komela. Il y a muta aza mieux placé à répondre à la question wana. La deuxième question na olobaka aboye. Toi qui n'amboka mupaya. Et pesa meli biso mabelango. To lukambongo pe to bota. Mais conseil mon na pesa. Na bandeko na nga nyonso ya lembo baza na mboka mupaya. Soko za na mboka mupaya, ozo bota, bota na ordre. Bota organisé, pelinga oluka bandeko na yo. Famille baza pembe na baye baba na yo. Pe baye baba si ozo bota na bango. Et est très nécessaire. Pour ceux qui te baka basa na pas bota na bango te. Mais le bon moment on peut la habilité. Donc on peut perdre banana pour na libela. Banga bali moi. Le col ya bota ki na organisé na ko bota na ye. Tanga bana ko zo basi na ye. Abande ko la famille na basi na ye. Abandi ko bota, so maninga zo ko bota, to so mabana wana ti lelo. Yango to perdre pepe to trace na ye te to perdre bana na ye te. Président Lobi Aza impresario. Ningo lo bana français. Homme d'affaires. À part ba affaires, zamba sali grâce que Angola oyo na parti o ezana Tomoito Lobate, président a premier secrétaire. Ba chapeau ba coup de chapeau ko ba ke mona lemba moko na mboka o atombwami. Et alors quoi Joseph a en Égypte atombwami. Président, je vous dis vraiment coup de chapeau très très bien habillé. Nzamba pambola yo sunga ba o ba rozanango to bakisa mapamboli ke to kene liboso. Pour le coup, Nzambe na zo le coup. Parce que question tuninga bon très bien habillé, merci en tout cas pour ezala lango. To tambola na bamboka poto. Nazo sa président Gabin. Soki Nzamba sungi mois prochain to kutana ngana face à face. Vers la fin du mois, na yana mboka na ye. Mais à se préparer en conséquence pour zoya mamokonzi ya lemba na Luanda. Na zoya na mboka na ye tozo kutana face à face te banini toko ko sala. Donc nzamba pambola ba côté lamba yemo monika. Pas de quoi président Lobina président Gabin. Ozo sa musala bien. Ozo yamba d'ici là la fin du mois et mois prochain. Président Abana Lemba ya Angola tout précisément ya Luanda. Faut ça makasi pour mon en Afrique mais très bien habillé. Le grand réalisateur Serge Toutumba le concert en Bandeli Pesuka to pesi coup de chapeau na président Aimé de Razali ko kamba bana Lemba en Angola na Luanda. Ce n'est pas facile. Nali ko remercier ba maman Jolie, ba papa Jolie à Irlande boyoki munoka président yemoka répondre. Ba maman Jolie à Belgique, ba papa Jolie, binomo boyoki munoka président denga répondre président Emedo, gas mafina serena mafina. Blaise Moulele, biso pe na Afrique to la forme et on lobate. Nambazalo. Mission oyo pour émission oyo ezo salanga moi bien. Eza partout dans le monde où ezo circuler au mokleso mona. Donc ezo salanga moi sengo moko boita na mon émission oyo baso be nga parti par là. Na Europe ko lobate, na Brésil, na Asie. Mais président to profiter na occasion, biso pe na posa ba pareil. Hein? Président pas qu'on fournir biso. Tout a musique président, surtout ni ma bébé nga tout a tellement musique. Vous comprenez que média ya pas to ba na lemba ya makila ya 4 heures te o ba misusu ba yeko ya. Ba maman bazu bazemi na lemba, ba koko na biso ba bota na lemba, biso mo beto ebota na lemba. Soko ko aider Moulia Bataliador et Rosala bien parce que tu as une entreprise à Mounene na Irlande na Paris tozali na Belgique tozali en Angolais zali kalamingi te tozo kota na Swaziland et puis tozo kota na Afrique du Sud na Djobu. Soko aider président Rosala bien. Merci na motuna eza bien makasi mais na répondre bon na bureau na ngai. Contacter bureau na ngai o tout boza nango posa bureau ko pesa parce que awa eza place moko mokilezo mona. Na boye na bi m'aventurier escroter. Contacter bureau na ngai o eza comme secrétaire na ngai maman Lissi bo sololi na ye na équipe na nga tout posa na bino ngai na osala ngata ke président. Merci beaucoup président, merci beaucoup maman Lucie, tam sous pasando ya maman langa. Merci vraiment Nzamba pambola biso.
émission qui tellement qui toro comme on a bana lembe sika basangani parce que président tche ba pakote na nzela obi to loba ke mutu so sa mbongo na ye il faut le mbongo na ye toza mabele tozonga la mabele papa Pepe Moussa ya tiki biso. Merci vraiment na bino beaucoup assister à émission au Moulia Bataliadora bosumba ba unité na bino bo charger pour na Olanda Moulia Bataliadora émission o ezaka éducatif malgré to ko seka to ko renye na biso mukie mais ali pasi na mboka mupaya na saki émission l'autre fois ya koloba mabala ya libana mboka eza passe misuba ya kato vanda misuba ya parce que na kenevia kindumba te na lukaka mo mwasi nanga moko boboti na jeune fille lobi mutu mtasali vina e bongo futur bana eza pa bongo biso motonto koma mibange non simba biso eza pasi to bala to cha vie en ordre parce que toza ba chrétien en tout pour tout toza mabele tozonga la mabele faut to yeba kose préparé to lengela ba amina biso tozanga bokonza likolo te pona makambo o ezanga lango tina vraiment nzamba pambola bino nyonso tout Aboubas le Congolais en Australie merci wana baza ba partenaire officiel Mariette Ngola Kalamba na Gabon, merci beaucoup. Maman Bibi Tantona Niyangi, merci beaucoup. Nazozela maman Koliti Siko Makolanzela. Non le comité maman Mado Bikembo. Oya bino mwana moko wana ya Serge Lutumba. Kala mingi te na juin akokisa inane. Tozi ya bana popi o baloba, bana popi o baleke na mulai. Merci vraiment ya bino tout o bo assister à émission Moulia Bataliadora. Nzambe na biso apambola bino. Je remercie papa Jojo Mandi qui m'a pata de la part de Lissine Doti. La famille Malek Pelonga ya bino mwa nazali awa. Gisèle Lumbu ya baleki, merci coup de chapeau. Pichu Lumbu, Papi Lumbu, Virginie biso nyonso to botami na lemba tokoli na lemba. Famille Bikembo na kobosa nango te parce que sa famille a les grands réalisateurs Serge Lutumba. Musée Bikembo zala toujours en vie pour moi la petite Samuela. Au prochain numéro Soki Nzambo à permettre bino batu bo partagera émission oyo Nzamba pambola bino diaspora ya Salem Nzamba pambola bino ancien Saint Augustin Nzamba pambola yo Lidi Muswamba Patrick Bolopeti Jade Kwala groupe nyonso to bana lemba na ba ona bosani ba kombo Serge Kassongo, Mobala Kitoko, José Moma, José Magrou, Blaise Moulele, Blaise Mawanda, Bino Nyosotou, Nzamba Pambola Bino au prochain numéro. Ciao.